Tu se trouves pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Today. Miracle ne domaine na yo. Utato sosola kobange silaye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Père, le prophète messager Emmanuel Dodi. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci d'avoir de partout. Je suis le pasteur Bienvenu Messalin, pasteur titulaire responsable de l'église charismatique et pentecostale Universal Church en Angleterre. Notre église même, ça se trouve dans le Congo, dans l'avenue de la Révolution numéro 817, quartier résidentiel, non loin Yakin Marché. Alors là, nous avons notre Père, le prophète messager Emmanuel Dodi. C'est lui le géniteur de notre église, dans français, Babengi Yango, Église universelle pentecôtiste et charismatique, ministère des enfranchis. Alors, tous en a prié, on a besoin de 50 jours, il y a moisson. Bon, on a sport, bon, on a besoin after this video. Thank you. La moisson est ouverte. La moisson est là. Pas la moisson simplement, mais la fête de la moisson. La joie et la récolte sont là. Lévitique 23, verset 15 à 16. Vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours. C'est la fête de la moisson, célébrée à l'honneur de l'Éternel.
TikTok, nous sommes au moins dans la binoté, mais nous avons la TV en direct ici en Angleterre. Nous avons l'émission, nous avons un live pour un appel rapide et puis nous avons la binoté TikTok sur R-Monk. Alors je suis à la télévision ici en Angleterre, nous avons parlé sur... Et ça, les camots, ça l'a moi passé. Il faut le banca parce que na habité na banolanda lobby na zolanda boketu azoloba lobby a lobby trois fingi ba congolais ba fingi te lobby ba congolais ba bandoki ba c'est la plupart oui il a raison et puis à côté na biso ba passer a fingi ba passer na ndemo comme lobby pendant et surtout nos églises na Congo a lobby qui ba église ba congolais ba église ba bandoki mais j'aimerais te dire une chose, n'engeza awa ezaka église ba congolais te nazolo bango na répéta kango à chaque fois ba église donc na monde entier na loba yango et puis nazo continuer ko loba na loba ka yango à chaque fois 98% des églises na monde ce sont des églises sataniques na matisi mungongo pour vous expliquer. C'est vrai. 98% des églises dans le monde, dans le Congo, sont des églises sataniques. Des églises qui sont diable. Vous allez voir un pasteur, un sorcier, mais pasteur. Bandimi, ba sorcier, ba zé, belé na kati na l'église, wana, ba bandoki, na église. Il y a toutes sortes de maramutu ya mabe, ça se trouve dans l'église. Voilà pourquoi la zoloba et ça l'a passé. Mais il faut la loba ngoka ya na tient na TikTok bolanda masolo yo. Beaucoup de choses avaient raison, mais je vous dis na loba ya ngopi na zo continuer ko loba. Plus de 98% na kati na monde l'église on est dans l'église satanique. Ce sont des églises de sorciers à bandoki. L'église monsieur ce sont des églises où ils sont là pour duper seulement les gens. Il faut que je le dise. Na lobby li kombo pourquoi parce que Nathalie nani ndeko Eliezer atanga zoloba makambo zoleka na France boyebite za bongote biso vandi en Angleterre na France kuna ezalaki teke bazo kotela na bandako non ba fausse information ezalo ko na kati na France na ba Belgique wana ne bomona wana bato bakotaka ba bisi bafutaka tikete bakota ba métro bafuta kateza ndenge na bango ya mboka na yo ozolandanga na Congo ozolandanga soko ki na France o s'intégrer na koti na makam na bango okomi na France yo po bonofuta tika bisite okoma fode yo po bonofuta tika trente babiloko wana ezala mabongo obonokota na kati na ba shop obanda ko yiba nde bango ba yibaka omoni biso na Angleterre awa nous avons la grâce biso to différent na bango biso bakabako fode zalaka te biso maintenant mutaliboma azara na tike na ya koti leso ote biso mutaliboma ye na kati ya bis na kati ya metro alinga kota ba mona ke mutu azajiste te ba pesa etike ba pesa etike à koti et puis il est contrôlé na système déjà ba mona pour biso a caméra salaka et puis na moni eza ndeko esa linga pasi bazolo ba finga ba viva na ebo ite to finga omoni na ndene so na ke na France nenge makambo nga na vivation na ke na Congo nde moka na mona na France ba osenga ngai kande ba senga nga na Congo ba osala tout mais na lobela ngo un jour parce que esalinga pasi mais faut boye ba ngo ka batu na ba sufaka ka batu ba mona ba passer o ba supportera bio na Congo boza batu ya robetaka masolo na bango wana te je dis parce que ndaki Eliezer alobaki lokwana Eliezer esalinga pasi kaka batu wana babana kotinelo babilamba ba kotinelo babiloko kaka batu bazala basalaire amike wana ba osunga yo na babiloko no sala wana bango bata France wala ba Belgique te bango wana batu na ba biso koto ate parce que biso salaire ya mutu azwa na France o bomona normal biso bafuta ngo na semaine na biso do bata semaine na kinde côté wana te mais faut voir que on différence ezali vous ne pouvez pas critiquer les gens qui sont en France oh bazo mener vie na bango bino ba souffrir mais yo ce pour yo ozande moko na bango bo kota na système wana alors à moins que nzama longola yo acho na circuit moka bien oza baza na baza pe bien baza
o bazora pe salaire alikolo ba ali kaka pombo kongo ya ndenge biso awa ba congolais baza ba MP o ba benga ba député bazawa toza la bana baba policier to la bana basala ba banque to la bana basala tout oyo ba mindele basala ka en Angleterre ça alors différence fait la faut du respect na bato à poto na bino faut parce que eux ceux qui bino bozo vivre na Congo c'est grâce à eux na répété. C'est grâce à eux que ba salaire amike, c'est grâce à eux que ba zambonga amike wana bo finga bango. Alors, eux faire vivre bien na poto. Alors, il faut du respect na batwana. Alors na zongela pour likambo na lobesanga pasi, il faut na lobango kaka. Alors na zongela bino after this video, thank you. À Ankoro, son village natal, les gens se souviennent encore de Laurent Désiré Kabila et de sa jeunesse mouvementée au sein de la Balobakat pendant la sécession katangaise. Comme en témoignent ces manguiers plantés ici par Laurent Désiré Kabila et son père Désiré Taratibou, à côté de la maison familiale, près de laquelle est érigée aujourd'hui la maison d'un autre Kabila, Joseph Kabila Kabange. Ici à Ankoro, au mois d'août 2005, certains membres de la famille venus en visite familiale ont accepté de lever un pan du voile sur la filiation et la paternité de Mzee Laurent Désiré Kabila. Anakuya kwake, tunafika mle mresidence, ananitisha dada, anaita batoto, shangazi yenu yeye huyu, dada yangu kibao njoo Jovi, batoto yake ni batoto yangu, mimi nabajua. Joseph ni mtoto, bote tu ni batoto yangu. Mimi niko Jane, niko mtoto wa kwanza wa mzee, niko dadake ya Rais Joseph Kabila. Rais Joseph ni mtoto wa mzee Kabila wa kwanza kubanaume. Kubanamuke ni mie, kubanaume yeye ndio mtoto wa kwanza wa baba. Je m'appelle Etienne Kabila Taratini, fils aîné biologique du vénéré président de la République démocratique du Congo, Feu Laurent Désiré. De même qu'en regardant Joseph, on ne peut pas douter que c'est le fils de Mzee. Lui, la première impression, c'est moi, tu n'es pas le fils de Mzee. S'il veut absolument faire partie de notre famille, moi, je ne refuse personne. Bon, s'il est notre sang, je ne peux pas le refuser, mais il ne l'est pas. Je ne sais pas qui a donné le nom de Kabila à Etienne. Bon, il y a ceci, c'est vrai, il y a des gens dans notre pays, c'est aussi une réalité. Quand les gens vous admirent, ils sont capables de donner nom et prénom à leur enfant. Chez batoto ya mzee shebo wote tunaungana na mtoto wa mzee wote ukimwone wewe mwenyewe utamjua tu. Ni masini ya kusema huyu ni mtoto wa mzee utamwona tu na kumacho, kumaungu, kumikono ndio kule tuko na Juliana Shebenye. Wakati baba alikuja kule Tanzania, alianza kutuma banduku yake baraanza kwenda kule marehemu George, papa Jedone. Ndio bakatuletea yake mapicha ya kusema baba anazala watoto bawili. Ndio wakazale Joseph na bajeni na bafamia bote na famia na Masifa. Baba mwenye akanionyesha yake na bobe yenyewe banisha ni famia depuis zamani. Baba kabaonyesha yake ndio dadeni wa kwanza. Par exemple, Rais Joseph, nini inaonyesha kabisa kama ni mtoto wa mzee Kabila? Kwa hiyo wakati kama mnaanza kuangalia mzuri, kula anaanza kwenda, naenda nikufuata kwa mzee. Na kumwendo, kusema, na kuangalia na maungu yote anaanza kwa mpaka mzee. Etienne hatumfahamu hapana. Hatumfahamu. Hiyo ni mapolitiki yao na wametaka kuleta tuka vuruko mwi nchi ya Republic Democratic ya Congo. Mimi simjue Etienne. Nasema sikweli simjue. Na kuya kumsikia sasa nikishasa sema Etienne ni mtoto wa Kabila. Simeshikara mjua mtoto wa nani Etienne. Wala jina kulisikia sema Kabila ni kaka na mtoto mwingine Etienne. Tukuisikia hiyo. Haiko hako. Sisi tumtambue Etienne. Tunaelewa Etienne ni mtoto wa Gary Rafael. Gary Rafael ni mtu mfuasi mwingine sawa kuja kwa nani kwa mzee Kabila kutoka nje wakati alitoka kwa masomo shine, alikuja na wengine wafuasi wake. Wote walikuwa na enea 22. Na ni mule Gary na yeye alikuwa. Gary wakati kabla hajaingia mapinduzi aliendelea kubaki huko na ndiko alizalia yule mtoto wake Etienne.
sio mtoto wa Kabila. Hao watu wanaosema hivyo wanadanganya wanadamu, wanadanganya Wakongomani. Joseph ni mtoto wa Rais Kabila. Sawa, katika maki na hewa bora atakuwa hata na Mnyarwanda moja. Wakati Joseph alizalika, Kanambe alikuwa bado hajafika hewa bora. Welcome back, welcome to Bolandi vidéo wana on a l'axibino wana. Bomoni la famille de Joseph Kabila na hewa bora, bomoni dada kibawa wana ya musée. Zomona sikoyo batu wana ba yibi Etienne te na lo beloko parce que modi ba Etienne Kabilo ya vanda soki na Afrique du Sud wana. Lorsque Kabila était en vie, les pères musée bazalaka wapi pour la kobima pour la kolobaki bango bana musée ba bala la yi. Ils étaient où? Bon se poser ba question. Bana wana o lelo ba bimaka o Etienne wana alobako ye mwana musée. Mususu na bosani komone pa ya kana mwana musée. Lorsque Kabila ye moko les pères étaient en vie, ils étaient où pour se présenter pour la kobeta ba discours ba beta kawana. Baba nako zelaze kaka ko kufa pour fabriquer histoire. Ça c'est la honte. Bozako bosana ke na mokili fo bola saka bolingo. Ko yina o tozo yina ka batu eza mabe. Eza mabe. Na la sabilo sur vidéo moko botala boko na zonga na pesa synthèse alikambo na alobao. C'est after this video. Vous êtes ministre de l'information, de la justice, de la sécurité et de la presse du gouvernement révolutionnaire congolais de M. Gaston Sounialo. Je pense qu'il s'agit là d'une très brillante promotion pour une personnalité de votre âge. Quel âge avez-vous, monsieur le ministre? Je suis à l'âge de 28 ans. 28 ans, en effet, c'est très brillant. D'autant que je crois que vous êtes aussi colonel. Oui, je suis colonel Kassongo Martin, ministre de l'Information, prince, sécurité et justice, section de l'Est du Congo. C'est en effet tout à fait remarquable. Welcome Babomoni, monsieur wana, colonel Martin Kassongo. Asa colonel Martin Kassongo, il avait 28 ans, et à l'interview wana. Bato, il dépêche babimi, c'est la biso image wana. Bachana photo na yonde bomoni alata ekepi wana baloba ke ye wana komo na ye babenga so komo kima na kokango kulpete soki nini wala baloba na so kanambe soki nini ye wana papa ya Joseph babimisa la biso yi awe tambola mais bomoni ye wana type wana comme on Martin colonel azaki ministre information alobi wana mais siko aza congolais. Si posons, tout ça synthèse. Ndenge babimisa la biso la babi tala yiwana Kanambe, pour bacha photo na ye. Kanambe papa ya Joseph aza Rwandais. Mais ce que type la Rwandais te a congolais. Kasongo donc Muluba. Donc ngolo basiko ke donc Kabila azali congolais. Parce que bo chaye pe na tata na tozala ngo ba preuve. Bo cha pe na photo na ye, bo ba ki aza Rwandais, bo kansaka ke to mona ba image wana te. Kala ba na ba biso ke non. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Le côté là sous bongoté. Les paroles éthiques à la randonnée loba éthique à la langue na ba vidéo côté na YouTube. Et jour on a ko za la wanga bobi miselanga message yo. De la même manière ba tunza ba ko sunga vidéo ne bima type on a bima Martin Kassongo. Oyo baloba ke azali père ya musée. Ya Joseph. Don't worry about other video. I'm just gonna put that next time. Yeah, please. I'm just gonna talk about this one. Yeah, you understand? Don't worry about that. I'm just gonna talk about this. Oyebike babimise la biso ye papa na Joseph. Baloba ke ye wana papa na Joseph aza Rwandais. Mais siko totali azane Rwandais te a Congolais. Donc Martin Kassongo. Siko donc c'est que Joseph a Congolais. Tokene hypothèse wala. Si qu'on a question na eloko lususu Jean-Pierre Mbemba. Lorsque la makamba bango 1+4. Oyo yel ngaza sous vice-président wana. Aloba na ba congolais, moi je en Europe na ibi na ba bloc quand na yoka ka na mona, na yoka na ba vidéo na mona, alobi ke botika biso ba congolais to diriger mboka na biso. Alobi botika biso ba congolais to diriger mboka. Il parlait de lui-même Jean-Pierre Mbemba. Congolais, président Joseph Kabila yemoka zaki président Rwanda congolais, deuxième personne, troisième personne Azara Sirubera. Congolais na 4 personnes type na bossa la kombo na ye bolimbisa bango abi botika biso ba 4 ba congolais to diriger mboka. Il parlait de bango tout na ba Rubewa na ba Jean-Pierre na
na Joseph Kabila ba Congolais ba diriger mboka. Mais ce que lelo bruit la biso ba histoire wana. Si histoire ya koloba ba étranger wana. Mais ndele balinga ngote. Balinga ngote. Et puis d'ailleurs, ce sont des histoires aux la stabilité c'est quoi que ça mettez ma bé. C'est quoi bocha hypothèse na wana. Bon le bakia congolais te. C'est quoi la bala congolaise. Abota bala ba congolaise. C'est quoi les Cameroun nini. Tout ce qui mitema mabé, bazo comme ça muto ate, mais ça fait mal lorsque on voit des gens passer devant la télé pour parler des choses. Na yena Eliezer. Eliezer na niveau ya zawa na komi lelo. Nani a komi si yango. Lui a utaye na village. Et ça le sumute. Ayena ya osa be mission na ba journal ya ba télévision zo lo ba na ye. Sikoyo azo bundela bundana. Moi si maman Olive na taille comme na ye. Moi si Joseph Kabila, ndemo tu ba pistonner ye. Ba pesi ba koki ba pesi ba fula bango famille ba fuli yo comme sous contre la bango botsa mitema mabe bozo critiquer bango bozo ba n'importe quoi pour déstabiliser parce que bozo banga lemsa ko zonga bozo banga nini soka zoni bo banga nini bozo banga nini bozo ba est-ce que siko Congo ngebongi est-ce que ndenge ça ba souffrir karaté Congo ndenge sana ngwana botika koyinana botika makambo ya ko put batu down bolingi ko put batu down trop bolingi mboke bonga na video moko na yango na sikunu mutu ngwana bike tika kana tango tshela ngosima bomo na salité bosoto ezala na gombe wana ba poubelle ale bozo bimisa 5 millions de dollars bozo qui ne peut sa kuna la Monaco pour balataka tricot visite RDC tala busoba 5 millions que na okabo na tricot pa nini eza ki moyibi na bino boyiba na bino et puis la zungi boyiba ka kende ezala ba journée tout wana ba bima na ba bima lelo ezaka présent na kala mtabimsi bango ezaka ba mbongo bango bomoniati na rekitaka nganda ninga kufa nganda lobaka Félix akofungola bino miso ayepa fungola biso miso ti bozomo ande ba kopesa ba 400 millions de dollars so 400 000 so ni na ebate ba 400 000 moko bo ba pesika mutu boye asa la projet akeso mane di machine à fufu ba pesi mutu ba 1 million ba so ba 2000 ka dans le vide boye bazo pesa bino ba mbongo lelo bosala ba dina na batu na bino ba politique wana kaka famille ba pesa bino ba mbongo et puis na na sele bino moko omoni ba tebele bo na ana Bomona na lelo na Congo bazo critiquer le président Yakala baza batu oyo kaka président Kala la nta tombola bango et puis batu mususu zo mone belé wana il parle que du mal de lui mais baza batu na ye bomoni Franck Diongo tanga zaki no position nga bana ko finga lelo yena Franck Diongo alandi eti mais là sabino loko moko un vrai leader abanga benimité. Un vrai leader a kontaka même na kati ya kaya benemi. Voilà pourquoi étant que un vrai leader a keti na kati la M23 a se terre bango. Un vrai leader a zabongo. Un vrai leader ba banga kaye a kota ati na kaya benemi. Voilà pourquoi le président Kabila kenda keti na kaya benemi ya M23 kote li bango kimia basolo li pe masolo kitoko calme. Voilà un vrai leader à cause de la Congo yewana. Les ba leader ba hypocrisie contrat au bako signé kuna na étage de bomoniang bot na la bande la ka sonia o laksango nana zaki ne sengo ministre la biso zaki ne sengo ta vani na eka pas signé za soit mais ministre ya Rwandais ye nazo sepela na lobela bido makambo teza soni vous faites la honte de la République botika mutu soka tanga maika diriger mbok ako diriger on est tous des Congolais nous avons droit na mboka wana voilà pourquoi na yebisaki Tala, Baramsuna en lobate, ça ne sert à rien. Mais je vous dis, il faut totika la sorcellerie. Totika la sorcellerie, totika koinana, botika, batoba, moutou a tombolio. Vous allez quand même reconnaissant. Moutou a pessio lipa kolia, a pessio quelque chose, le lot commis en vie. Au compé moutou, bazo respecte yo. Il faut quand même du respect la moutou wana. Alors on a tiki bino, na ozong la bino air moko, na kota na TikTok on a continué. Okay, God bless you, thank you, bye bye.